Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini otobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona kopesa bino basango na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo na tango ndenge tozali koyebisa bino tozali kopesa bino nouvelle boye bakaete. Ba combattant oyo ya Afrique du Sud oyo bautaki kofieta bango tozali kopesa bino nouvelle boye bakaete bazongisi bango bazali deja na kati ya mavula. Tango mosusu bato mosusu bakoloba ete me mavula yango wapi po ete Congo Brazzaville pe babengaka yango mavula. Me mavula oyo biso tozali kolobela na kati ya Kinshasa na leo ndenge ezali boye bazali deja na maboko ya ba to ya sécurité ya ANR na banzi ete lifuta na bango bakozwa yango sikoyo. Bandeko babolingo balingaki bakomisa lisolo ya démocratie pona mboka na biso comme une histoire ya criminalité. Pona nini po ete Tshisekedi azali kolakisa bango ete démocratie ezali synonyme ya criminalité. Olie alakisa ba peuple congolais nzela ya démocratie na ndenge ya malamu ya azali ko enseigner ba peuple congolais démocratie ekomi signe ya criminalité kokamwa. Yango na omoni ete na ba combattant yango pe lokola na ba mboka o bakendeke balingaka ko apprendre te batikali pe kanga na idée soki bamoni moto pe perdre ba beti ba komi kosala ba makambo moko na ndenge ya criminalité ndenge kaka balobaka ete eloko na eloko ezalaka na ebandeli nango pe na suka na yango na minito ndenge tozali koloba ba combattant bazali na kati na mavula na Kinshasa pe bazali na maboko ya bato ya ANR. Bandeko babolingo information tozali kopesa bino bozo yango lisekite ba oyo balingi pe kotia tembe na radio Zoomelmail bomeka ko vérifier boko mona o biso tozali koyebisa bino ezali kaka ndenge wana pe ndenge ezali wana. Bandeko babolingo tango groupe ya ba combattant na bakomi na Kinshasa to wuti kozwa pe lisusu information balobi ete soi-disant Bishop Élysée basili pe kofieta ye me yende tozwi nanu confirmation de soki azali deja na Kinshasa ou bien azali kaka na prison kuna na Afrique du Sud ndenge tozali koloba boy terrain ezali ya koyinda yango na. Bandeko babolingo toyebisaka bino ete ba information ya boye pona koyeba yango il fallait kaka radio Zoomelmail ezala na minito ndenge tozali koloba ba combattant mingi ya Belgique na ya France basi bazwi mopepe ya information tozali kopesa bino me bavandeli yango balingi koloba yango te me bazali na pasi po ete radio Zoomelmail moto akoetufe yango azate loba kaka nzambe aloba ete papa Roger ou bien mama Rosalie
pema na bino na zui yango tolali ebembe wana nde silence. Mais sans quoi tango nzambe azali kopesa biso occasion tozali na pema ya bomoi tokoki kotika te ba diaspora congolaise batikala na kati na ignorance. Bandeko ba bolingo ndenge ezali wana na kati ya Afrique du Sud et Indi po ete gouvernement sud-africain emoni ete rythme ya bato bazali koloba ete bazali kobundela po na mboka na ndenge ya démocratie ezali lisusu ndenge wana te. Tomona ba égyptien, ba algérien, ba marocain, ba sala ba liti na libanda ya mboka mais modèle wana te. Ba sala ka liti po ete bo combattre gouvernement eza en place mais ba sala ka liti te po bo banda ko beta bande ko na bino même jusqu'à la mort. Wane comité criminalité et puis loko ezali ko kamwisa Tshisekedi atikala ko condamner yango jamais. Alors bande ko bino moko bomi tunaka. Un leader ya boye nde ya kokamba biso na kati na Congo na kati ya criminalité boye. Mais ye kozala somo soki azwi bokonzi na Congo po ete tango bango bakozwa bokonzi tango bango banda ko torturer bato basalaka na gouvernement ya Joseph Kabila mawa ekozala te pardon ekozala te po epa na bango ekozala ete kokosola te koningana te mpe koloba te. Soki balobi na yo vanda ovandi soki balobi na yo telema o telemi donc epa na bango ekozala dictature na dictature. Akosaka biso ete Mobutu nda bandaka ko empêcher po ete démocratie tambola te na Congo. Mais lelo Mobutu azate Joseph Kabila ye atiki makambo likolo ya mesa mais azali kokoka ko pratiquer démocratie yango te. Bomoni ete azalaki na yeka moto ya lokuta Tshisekedi. Omoni ndenge mokili lelo nzamba sali ete to yeba bo moto na ndenge azali. Yango na omoni ete nzamba azali ko confondre ye. Bandeko ba bolingo ndenge ba fieti ba combattant pe ba zongisi bango na mavula bandeko na yebi ete sikoyo moto na moto azali ko raisonner pe azali ko kanisa eloko nini etindaki bango bakota na kati na makambo ndeko baboyi moto te olite po na mboka na c'est normal mais il faut que tala modèle ndenge nini okoko lite po na mboka bakei na ambassade ya Congo babeti ba fonctionnaire batu ya l'état oyo bakenda kuna bazali ko sala babeti moto wana fonctionnaire wana zana koma. Alors boy bisa biso bino bato bozali ko ba combattant ki combattant na bino il faut bo banda ko beta bande ko na bino ba congolais bolo baka ba rwandais de moto bazali ko violer ba mama na biso mais to mona te mokolo moko na poto bokende bo menacer ba rwandais boza ko menacer kaka ba congolais oya modèle ya litango ya ndenge nini bozali ba escroc bozali ba miyibi yango na mbalo yoko machine oyo ko silisa makelele na bino esi ebandi ko tourner ebandeli na Afrique du Sud ekoya na France ekoya na Belgique ekokende ti na Angleterre mbalo ba mindele balobi ete liseki ezali susu te bango moko bazali kosa kobeta motuna nu pona ba problème à crise économique et frapper héros bino pe bozali koyela bango su ba problème en tout cas place on a ba mindele ba ko jouer la bino penza décision na banzi ete awa pe kalate ba mosusu pe ba ko zongisa bango na Congo nde place wana ba o ba ko zonga na Congo ba ko reconnaître mbala moko ete Joseph Kabila azali président na bango ya Congo pe ba ko yeba lokuta ya ba opposant congolais makambo ba kosaka bango tolo ba kango tango nyoso ndeko okei na mboka mopaya luka vina yo salisa bandeko na yo vanda kimia po ite tango bandaki ko luka mbongo po ite o voyager oyo na mboka mopaya lelo komi ko salisa famille na yo omona ki teke Tshisekedi ayaki po aloba ete na pesi yo mwa mbongo na moni ozo ko luka mbongo po kende ko luka vina po to zo mbongo yo po kende o salisa ba para na yo mais lelo bango bakomi ko exploiter bino po ite batinda bino na makambo ya bozoba il faut bokanisaka bandeko il faut bokanisaka lelo ba combattant oyo Afrique du Sud bazongisi na Congo wapi sikoyo bangwanda wapi Tshisekedi alanda bango kuna na anere sika bazali pona koyebisa bino ete l'état azali kaka l'état kotika la l'état na yebisaki bino ete après ba élection yo bokomona ndenge l'état ya Congo ya kotia machine na ye ya marche mais lokola bazali kozo yango liseki bamonaki ete lokola l'état ya Congo azali zoba bazali bangoto bobo mais bayebaki teke baza bangoto bobo te bazalaki nde bato babandaki kozela ba élection eleka mais lokola ba élection eleki
bokomona siko ndenge ezala ba ari moko bozali komona ndeko ekozala penza ko ozali na nationalité na yo vanda na Belgique mais ba Belge tango bakomona ete na makambo ya Europe ndenge za ko frapper bango ba botoli yo na nationalité na bango otikali kaka simple moto bongo pe bazio bazongisi yo na Congo ndeko okoki ko beta tolo lobiete nga naza na nationalité ozali ko sala makasi bakoki pe ko botola yo po moto mosusu akoya koloba ete ba botolaka nationalité te keba ndeko po ete nationalité wana yo oza kobetela tolo bango nde moto bapesaki yo yango pe bango moko pe kaka bakoki kobotola yango po ete mokanda yango bango nde moto bapesaki yo pe bango pe bakoki kozwa décision po ete babotola yango alors koloba teke na ndenge ya balwa soki ozwi déjà nationalité bakoki kobotola te attention ndeko soki olingi babotola yo te alors tambola na ndenge mibeko ya mboka na bango ezali kosenga tango bango moko bamindele bazali kobeta moto mpona makambo ya crise économique surtout euro ndenge ezali kofrape bango baproblème ya euro yo oza koyesu na baproblème na yo bandeko nde okomona ete badécision bakozwela bino tango bokobanda koloba non droit de l'homme ata ye bomonaka bamakambo mingi elekaka na poto ezalaka soki bazwi décision na likambo droit de l'homme akoloba bakosala kuti lokola bakoyoka te mais bokomona bato mosusu bakoregrete basituation na bango ezala na Europe ezala même na Amérique na bacanada partout ebele bakoregrete toza koyebisa bino ete makambo bozali kosala mingi bazali koloba ete tozali kobunda mpona mboka na biso te boza kobunda mpona mboka te ezali nde po ete baza komanipule bino sanke boyeba soki lito bobandaki kosala ezalaki mpenza juste baopoza na biso ya congolais bangwanda bazalaki koloba verité na bachisekedi bazalaki koyebisa bino verité ntango mosusu nzambe alingaki alakisa mpe bosolo kati na bino alingaki mpe afungola makambo mais lokola ezali makambo bazali kokosa bazali kotia peuple na erreur nzambe pe azali kotia bino kaka bablocage bozali pe komona lumière te bokotikala kaka bato ya koganga kobimisaka ma ya misu dans le vide. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko congolais na bandeko congolaise tokoyebisa bino boye. Il faut koyeba yango ete ndeko tolobaka yango tango nyonso oyo bato mosusu bakanisaka soki tozali koloba biso tokomi lokola banguna na bango tozali kolinga makambo ya Kongo etambola te bazali kozwa biso banguna mais bazali koyeba teke biso toyebi ba makambo mingi ata ba politicien congolais oyo ba opposant makambo bango basalaka na CC toyebi yango ete jamais biso tokoki kondima bato lokola ba opposant congolais po toyebi ba makambo na bango basalaka na CC ndeko yo moto avant bimamboka tala kanisa ba souffrance oyo monaki kanisa ba pasi oyo monaki kanisa ndenge famille na otango musuba lukaki mbongo po bateka katikati ya lupango po ya obia na poto soto okende na Afrique du Sud wana mais lelo oyo otango ke na Afrique du Sud okoti na kati ya baloyenge ezanga tina lelo na minute ndenge tozolo baboye bato mosusu bakombato bakangaki baza deja na kati ya Congo na minute ndenge ngai papa Roger naza koyebisa bino bazali na détention ya bato ya ANR bauti kokoma deja na mavula makambo nazali koyebisa bino ezali lisekite bandeko lokola bakombata bazali bato ya lokuta bazali kolinga bakamufle information mais makambo radio Zoumel Mil ezali koyebisa bino bandeko boyeba yango te bakombata oyo bakangaki na Afrique du Sud bazali deja na kati ya Kinshasa bazongisi bango deja information tozali kopesa bino ezali vrai soki bolingi pe bozana bandeko na bino oyo bazali kosala na babisika moko neti ya babiro ya ba ANR botuna bango bakoyebisa bino ebele ndenge ezali wana bandeko milelo grave naza koyebisa bino bamakambo ya solo bandeko bakombata ebele ntango kaka bakomi na aéroport ya njili bandeko ntango baza kobimisa bango ebele baza kolela mpona bango bamonaki ondire neti ke ndenge bakiti wana bakekaka mpo bakata bango kingo me bayebaki teke ntango bayebisaka bango ke démocratie ezali na kati ya Congo bango bazwaka yango neti liseki bakanisaka ete ezalaka masolo mais soki ezalaki na ntango ya Mobutu na ntango ya Ngwanda ndenge bakitaki na Congo wana ndenge bazali na kati ya détention sikoyo balingaki bazwa bango mbala moko
direction balingaki batia bango na direction ya scénario ou bien na BD pour ete basala bango mabe. Mais Nzambe azali kaka Nzambe ya bolingo. Esika bazali na batia bango na détention bakosamba pe bakoloba. Mais ndenge ezali na bandeko bauti ko apprendre biso lisusu que soi-disant Bishop Élysée yepe basi ba fietiye. Mais to yebite soki déjà azana nzela pona akoma déjà na Kinshasa ou bien azalina na détention kuna na Afrique du Sud to ko joa information na pe to ko pesa bino yango. Bande ko babolingo nazali ko yebisa bino ya solo il faut ko yeba yango ete démocratie elingi ko lobateke o banda ko menacer batu o banda ko beta batu te. Na ebite soki ndenge nini Tshisekedi muto alobaka azali démocrate bon mona ki ndenga bandaki ko belela tango Mobutu alaki Mobutu azali ko empêcher ngai moyena la démocratie nanga malamu ezate moye to tcha démocratie en marche ezate Mobutu azali ko empêcher lelo oyo Mobutu azate bazui démocratie batie yango likolo ya mesa mais moto bande ko ganga démocrate azo ko ko pratiquer démocratie yango te bon moni ndenga komi ko tinda bato babanda ko menacer bato jusqu'à ce que bandeko oye komaki basali organisation parti à Bruxelles yepe leader monena ebi yango bayokani na bato ya Congo ba combattant ya Congo o bayokani ke po basala loko moko bakende ko menacer ba kimbangiste na église na bango ya Sayo po balobi ete il faut balingaki babandela trouble na bango kuna oyo wana ne lingaki pesa ete sango panza na po ete ale bato mosu balinga ba rejoindre bango yoka ba idée. Pe Tshisekedi avandi aza komona yango normal. Pe bato ya IDPS ba cadre minene ya IDPS okuna na Congo baza koloba pe na ba combattant bosala ba cotisation pe de opération na ba gosala e kozala opération moko makasi mingi botinda ba mbongo pote ba mbongo wani kozala ete ba mbongo ya ba soki tom sous trouble ana bien ba beti masasi bato bazoki ba mbongo ya pona ko lia pe na bango tala babilo tala nanu batu mobimba tala ba raisonnement na bango bandeko. Oyebi tango ba scorpion noir na biso ba yokisi biso message audio wana o ba combattant ya Bruxelles nde babandai ko yokana na bato ya Congo vraiment to yoko tala tolobi non soki Tshisekedi nde muto azali ko lunga zwa bokonzi po balobi ke yenda ko changer Congo bande ko boza ko mikosa boza ko linga kaka Congo po ekende lisusu na kao bandeko. Lelo yo tela bandeko naza ko yebisa bino makambo solo bandeko soko tali balobi bandeko wana na aéroport njili ndenge baleli donc pona bango bamona ki ndenge bazokita na esili ba po bakata bango bakingo mais tala sikoyo service ya sécurité ya mboka elakisi ete démocratie eza na mboka na minute oyo bakotinda bango na parquet bakosamba ba garder bango nanu po ete ba ato bango baposer bakendeki tina ambassade babeti fonctionnaire ya ambassade moko presque à la mort azana coma yangona omoni ete ba garder bango bakosamba mais eloko sepeli sibiso to zui information to confirmer yangona ndebe to zui information que soi-disant Bishop Élysée na Afrique du Sud yepe ba latie soki ba latie yende penza moto oyo to kosenga ete au plus vite que possible aya déjà na kati ya Congo po ete ye penza il faut samba na babiloko nyonso alobaka il faut samba pona yango na bandeko babulingo tozali ko yebisa bino bandeko bozali bandeko na biso kanisa ndeko ndenge famille na ye monaka pasi po obima na mboka oya ko luka vi po salisa bandeko baza na Congo est-ce que famille no tango babanda ko lukelo mbongo po ya balukaki yango po ete lobi bayoka to komi combattant komi ko beta batu bomi tuna nanu pourquoi bato bayeka ko yebisa bino bangwanda mboka na biso na maboko ya Rwanda bobima bosala pourquoi bomona ka te bana na bango batindaka bango pe na kati ya makambo ya bino batindaka kaka bino bokanisi mutu lokola ngwanda azwa penza bana na ya mibali atinda bango na Congo ebike bana ya mibali bazakuna bake pona babunda bitumba est-ce que ngwanda ko tcha penza mutu na sala la pongi akokoka kolela pongi mais pona nini pona bana ya baninga
wana nde bazalaka yo komona balali à l'aise bazali à l'aise mais bana na bango babimisaka bango te pona nini bande ko tokeba na ba histoire ya lokuta baza ko manipuler ba peuple baza ko loba makambo ya lokuta yango no moni ete mboka na biso zaka ko zonga sima yango no moni ete tozali ko avancer te to sala ke ba bandeko to ko zala manipuler jusqu'où bandeko il faut to zala mayele parce que bato yo ba kosi bato mingi ba manipuler bato ya trop lelo tala bandeko bazongi na Congo bandeko balobi na Afrique tango kaka batitisi bango na vieux ba misusu déjà ba bandiko olela neti bana mike mais to yebi ete opération wana esukeli kaka na Afrique du Sud te oyo pe ya Belgique oyo baza kosala kaka makambo ya buzoba bango pe bakozala na bango oyo pe ya France bakozala na bango mayele ezala na ba Canada kuna po ba misusu ngana sina koma français ngana sina koma canadien ngana sina koma belge bandeko bosala ka erreur na ko yebisa bino eloko moko tango na lobaka ete ndeko belge ya mutu mwindu azalaka te nani canadien ya mutu mwindu azalaka te nani français ya mutu mwindu azalaka te botyaka nga tembe ezali kaka nde ba immigré oyo bayaki baye na bamboka na bango na ndenge bamisu baye na ndenge ya ngunda bamisu baye na ndenge ya bareseau mosusu oyo oke ndenge badirana kaka français oyo aza mpenza vrai français nde moto azwa mokanda wana apesi ye bato bapesa yo mokanda wana soki mpe lelo balobi babotola yango bazongisa yo ndenge ozalaka yokanisi ekosenga bango nini ekosenga bango baformule ebele ntango mosu okoloba baparagraphe baarticle ezali oyo question bamoto asazwi nationalité babotolaka lisusu te wi babotolaka te mais na cas ya force majeure bandeko soki balobi babotola yo bakobotola bolandaka lisolo ya somalienne wana babotolaka ye mokanda na Hollande akomaka déjà hollandaise azosala mpe na kati ya parlement ya bahollandais mais ntango bayeka oyebaka akosaki makambo alobaki akosaki babotolaka nationalité na ye lelo akoma motambuli na banzi ete bakongolais mosusu bayebi histoire même lokola bakongolais mingi bazalaka na baide kaka ya kokende na bachateau rouge kosukisa kaka baniveau na bango ya bacerveau na bachateau rouge na bamatonge mingi ntango mosusu bayebi histoire oyo te po ete bango bayebi kaka histoire ya matonge na chateau rouge mais lelo oyo naza koyebisa bino bamikando bino bobetelaka tolo yanga naza français yanga naza belge ndeko soko lekisi dose buzoba eleki kaka bato bapesaki yango bakoki mpe kobotola yo mokanda na bango eloko moko ekoempeshe yango bango eza te po ete bango nde moto bapesaki yo yango mpe bango moko mpe bakoki koretire yango bobosanaka yango te elingi koloba te soki okomi français okomi kosala n'importe ko banini tala oyebi naza koyebisa bino sikoyo ndenge omoni baeuropéen ndenge baza wana baza chauffe na makambo oyo ya ero ndenge nini ero eza kosala mobulu mpo ekotisa bango na kati na problème bamakambo ekomi ebele mbongo ezokende na ndenge ezinda baza na baproblème ebele bino susu bozoya bolinga so bokotisa bango bobakisa bango baproblème mais wana kutu bakozwa occasion mpenza badécision ya makasi mpo ete ya baloba bon to se débarrasser na bato oyo bakokozwa bino mpe ngulupa ya bato batie bino na vie ya le Congo yokanisi soki bazongisi bino na Congo baoyebisaka gouvernement ya Congo abi bon bato wana tozongisi bango bokosala bango mabe te mpo ete communauté internationale ebake bazongaki baza na bango bien gouvernement congolais mpe koobéir ntango bakozongisa bango bozongi na kati ya Congo balakisi na mokili babitala bato bazongisi bango me baza na bango bien batouche bango te esili ozongi na kati ya Congo bino bozozwa makambo nyonso bozozwa yango kaka na liseki bozozwa makambo mingi na liseki mais naza koyebisa bino ke moment oyo eza mabe botika kotia lisusu baeuropéen ndenge bazali yako basi bakomi na baproblème ezochauffe bango ya makambo ya ero ezochauffe bango mpo bazoyeba te ndenge nini bango kosala crise économique oyo eza kobaskile bango na ndenge ya kosakana te mais bino mpe bozokoya kolinga kobakisela bango baproblème bandeko bokomona ndenge machine na bango ekobanda kofonctionne oyo bozo kosala ndeko kanisa atango ozalaki na mboka kanisa tango bande oluka moyo ya na poto oyo ya koluka vi bamisusu kutu babima mboka na tango ya mobutu bandeko tango wana Kinshasa penza tango Zaïre na époque ya Zaïre oyo ka penza système ya terre brûlée mboka situation pasi batu bazokemba na kati ya Congo
boyebi yango bien mais lelo bato mingi babosani bakosala neti babosana bato mingi bakosala neti baignore yango na toza koloba bandeko ba bolingo il faut koyeba ete tango bimaki mboko yo koluka vie ezali tango mosusu ndeko yo nde moto okoma likonzi ya famille otindelaka bango mwa mbongo quelque chose banini famille ezwaka mwa kwanga mwa loso mais lelo oyo ndenge siko soki bazwi na problème mpe batio na lubwako est-ce que Tshisekedi akobanda kopesa papa na obie mama na mbongo ntango nyonso po aloba ete moto wana abundaki mpo na idps mbongo yango oyo bamama bosombaka loso bo soki kutu bato ya idps mosusu babundaka makasi me lelo abosana bango yo nde akende kokanisa yo bandeko bokanisaka na minute ndenge tozali koloba tala lelo milelo grave na bakombata oyo bauti Afrique du Sud ezali pasi mingi mpe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko congolais pe bandeko congolaise boye bakayango ete na minute oyo bakombata oyo basalaki babuzoba na Afrique du Sud na minute oyo bazali déjà na mavula milelo grave pe bazali komona makambo na bango bandeko bakanisaki ete bakoleka bakonzi ya Congo na mayele mais ba autorité sud-africain bango pe balobi ete jamais bakoki kokota na kati ya GEA bakombata ya Sud-Afrique na minute ndenge tozali koloba bandeko tango bakombata na bakomaki na aéroport ya Njili bato ya ANR balobi modelo babandaki kolela bato ya immigration balobi bakiti na avion ko tango kaka makolo na bango enyati kaka na matambi na bango enyati kaka na piste ya aéroport ya Njili babandi kolela pona bango bakanisaki neti baye po baboma bango mais bayebisi bango babino bozongi na mboka na bino bayebisi bango soyez les bienvenus bozongi na mboka na bino moto akosala bino mabe ezali tokolakisa bino sikoyo ke démocratie na kati ya mboka oyo ezali komarche bandeko yango ya tozali koloba basango bato bayokelaka na mosika yango nde ezali kobomisa bato sikoyo nde kozala bien bango moko bakokende kovivre 5 chantier ndenge nini Joseph Kabila aza kotonga mboka na banzi ete ba discours na bango eko changer tango bakomona na kosenga kutu na bakonzi ya Congo un jour penza ke police etie bango na bisi ya sécurité batambusa bango Congo mobimba balakisa bango misala nyonso tu o gouvernement ya Congo esali na kati ya mboka po bayeba soki makambo babanda koyebisa bango ezali ya solo to ezalaki ya lokuta po ete sikoyo lokola bakoti na kati ya mavula sikoyo na bazi ba cerveau na bango eko banda ko raisonner malamu mais pour la pasteur nani soi-disant Bishop Élysée ndenge toyebisaki bino ete yepe ba fieti ye selon information tozali kozela confirmation et comme la biso que soki ba fieti ye ou bien azali na Afrique du Sud ou bien basi ba déporté azali déjà na Congo Kinshasa toyebi na nte tozali kozela tokopesa bino ba suite ya ba masolo wana soki tozwi yango bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bango nde tokopesa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.